ngai nalela mabele mokolo nakokufa nkake ekobeta titatima yo lobelaka bato maloba na ngai ya suka moto na ngai bakamata basala monimo soki mompaya ayeba lobela ye nsango bambanda bakosepela basinga na tiki bafami yo bakosepela biloko nga na tiki mabele o ngai nalela mabele la vie na ngai yo oya bayonke falanga na salaka ya mbenda na likaya falanga na salaka ya gene na likaya mwasi ya boya ngai kasi kopo ya masanga ve etoko na ngai na somba po na kiriba tokoluka tozipa miso tongo etanela na mosana kolata kaki na lipapa mpo na yebi mokolo tokokufaka tokendeke na tra ya pembe. Voilà, chers amis internautes de www.cliboa.com, de cette émission Méga Entretien, présentée par Priscilla Makangila la Mégane Opéra. Je suis là pour vous tenir compagnie. Là, tous rendre toujours hommage à l'icône. Biso papa Lutumba Simaro, babi tous les lara ravier et tous les lango et longo na ba invité tous les loba kento ba kaji uniquement pour na basi basi ba ko la papa et ba comprendre papa Lutumba ba beta ma concert et pena papa et toye vraiment awa tous bango tous sala to rendre hommage na papa Lutumba to yemba banzembu ya papa et parce que l'artiste ne meurt pas ba œuvre en éthique là siko ba œuvre à papa Lutumba izo loba na batu bili en tout cas alors to respecter vraiment mon way na ba photo ne do ko publier ça la bienté na famille parce que moi a kufi bozi photo azaki na hôpital boko mi ko publier ngo boko sala ngo ba sujet na bina ba débat o aloba ki boyo tout ça alors azaki négligé et bon mona ki to na famille to sololi et l'accès que non papa Lutumba négligé ki négligé et là ce ko ba artiste mbo na biso ba ko lela toujours papa Lutumba là c'est ba kento ba kaji so vous avez besoin na bango o beta beka tout boko luka bango mabele et faire la plaisir na batunion so donc les bois yaji le maswa toza awa général John Chibangu chouchou miake akoma mobange a changé de makanisi alobi ali ya falanga na yo nyonso abomba noki etikala na baoyo bamona kimpasite basakana na falanga ye mabeli ongai na lela mabele mokolo nakokufa nkake ekobeta titatima yo lobelaka bato maloba na ngai ya suka moto na ngai bakamata basala monimo soki mompaya ayeba lobela ye nsango bambanda bakosepela basinga na tiki bafami yo bakosepela biloko nga na tiki binemi bakoloba apusaka lofunzu ebembe ya soso matanga te nalanga nzembo nalanga makambo mabele ongai nalela mabele
falanga nasalaka ya mbenda na likaya, falanga nasalaka ya gene na likaya. Mwasi aboya ngai kasi kopo ya masanga ve, etoko na ngai nasomba mpo na kiliba e. Tokoluka tozipa miso tongo etanela, na mosana kolata kaki na lipapa o mpo na yebi ye mokolo tokokufaka tokendeke na tra ya pembe, ata yozali riche kanto bakajuye. Mabeli o ngai nalela mabele. Maman, pourquoi ekomi yo moi moko kota e? Butu ekoyinda mokolo mwa bandoki banganga, libala oyo ya mwana na kati ye. Masu ekokufaka libongo ekotikalaka, mama na lola e tangelaka mwana kombo ya papa masio e. Mokili ekokufa masumu maleki, kasi kombo ya nzombe ekotikala seko. Mondele asala mandoki po ya koboma bato, kasi ya koboma verite mondele akokite. Mabele o ngai nalela mabele. Chuba bana kanto ekonginda. Chers amis internautes, c'est du plaisir. Na batunyo so vraiment bolinga ki papa litumba simaro masia balobi ba kento ba kaji ba memi biso siko place wana ba songi si biso susu na bana OK et c'est du plaisir on nga na ebité ko yemba na zo mozo yemba na sengo moko boy papa vraiment ne ko présenter nini wana na ko bingi papa te me koko biso to ba koko lolo nga vraiment papa idole mon nene ponanga et surtout ba texte na ye ayemba insanité te quoi. Donc ils ont dit là vraiment pour na biso ba kokolo na ya kolanda. Bon vous avez on travaille comme belé tout bonzi moni musu. Non bandi ba musu to travailler na biso ngo. Bandi mboni belé to travailler. Lelo kolo bani na batu nyonso bazoli. Bon maintenant ce boli la papa tous à la uni. Matanga papa ils à la matanga moko te to yo laksa bilamba ba mbongo ba voiture te. Azaye monument pour na biso. To rendre ba obsèque moko digne ya kombo na ye, c'est un peu ça. Voilà, tu es kento bakaji toujours to bakaji ke to kento lisé na ebité ne onangai niveau zo gratter lindanda na monika mkubwa ya mwasi siko maika mo. Wana pa vient na biso bonjour place azali donc wana vraiment baoba vient na biso vraiment. On a gratter wana pe no so beta ngo pe na ndenge moko jeter waka mobali nda ko beta mais mwana mwasi. Moi temi nkuta le bezate mi sunde témoin kento bakaji. Voilà, tu es awa les bateaux comme on dit saxo faut violent ngai musique faut ko tanga pe ko kento bakaji ko benga ngapi na ya ko travailler comme longo na parce que na mona boulot ezali et violent ngondi ngozo beta ton travaka wana banzo boze beli to travailler ata papa lutumba te banzo bonyo to travailler ana kento bakaji violent betaka nous a bon nyonso balandi et so bali ba travailler na biso ba na siège na biso place to répétaka na kutu numéro
61 baya na Kitsuka tukangana na délicate na kutu numéro 61 yango bon elo na oloba bango nyonso balingi baintegre na groupe na biso torepetaka na kutu na commune ya Ngalema pompage numéro na biso ya contact ezali plus 243 99 99 9 1002 oyo nyonso aza mposa soutenir groupe Kento Bakage tozali numéro ngo ya PC plus 243 99 99 99 1002. Merci beaucoup. Kento Bakage, tu es quand mon papa, tu rends hommage na papa, tu me souviens que tu beta beta, tu c'est là il y a papa Lutumba et ça a vraiment plaisir na ba internet union sur Linga Kliboa et merci Nabinoa, merci vraiment Francis Wala, merci. Ah Francis Wala ton le merci au Komaka et on aura musala to ça ni hermana po yo swagabo yo de la nation de Tombanda, Michono ka spirituel vraiment tout ces pilates on a surtout tant clôturer et tout bétani vraiment par rapport à papa Lutumba tu éviter pour te rendre hommage à Souka parce que le artiste a raté artiste tant accueilli a tiré biso œuvre le papa chéri les œuvres parlent à ma place donc œuvre c'est là tout ces plats et l'on a Kleboa na Kento Bakage bon rendre papa Lutumba dernier hommage voilà à l'écoute. Nazali nanga kopema nano na kupite o kadi matala balingi bakunda ngai mobesu nazali na mai na nzoto nano elenge fote ya mbanda te o fote ya komelesa atekeli biso elamba ndenge moko bampangi ye o mama komelesa ye ko aluka na ye sembongo e ngai na mbanda tokokani ye malole o kadima mobali akabi ngai kado na baleki bazalaki kobenganga yaya na nzela ya zando e kadima tala Kinshasa mobimba balali ngai nazali se kotanga plafond na kanape o mama o minalewa o mama moi j'ai mouru cadeau et oh maman oh yeah yeah oh ma oh moi j'ai mouru cadeau et oh maman oh yeah 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 oh moi j'ai mouru cadeau et Kinshasa mobimba balali ngai nazali se kotanga plafond na kanape o mama o malole o o mama papa naleli ye naleli ye o mawa mama o Roma o yele o kende malamu we o papa oh papa bakentonde baleli ere oh papa oh yeah oh toleli oh papa